Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui envoie bien Keba Zumel 1000 ezope kisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel avez raison aïe. On monitant tout ça là bas combattant. Tout ça là ka le rôle bas fou. Monte volcan qui envoie bien Keba Puisque les lots nazo bisayo tamwise micro na moto nyo ça qui combattant. Sir dit combattant. Bazala do ba kombe kufa. Et combat ils la sauté. Monte volcan qui envoie bien Keba Combattant tout ça là ka combattant combat. Awanda ici là nango. Ce que comme que mwana na mwana bendana muto comme kotala 2016 le konini koleka muto comme kotala âge naye na za soso omoni combien ba combattant ba fêter ba 50 ans. Ba komi trop. To sacrifier temps na biso et puis to sacrifier ba âge olé. Ozo mona lelo ne to koli to comme mikolo na kacha combat mon frère. Et puis les gars bongo. Monte volcan qui envoie bien Keba Erreur, on reconnaît que c'était une erreur. Biso batonzam, il fallait tout faire dimension à batonzam. Mais on s'était mélangé avec les sans-dieux, les incirconcis. To sangana ki na bato bazata na promesse nzambe te, nzambe bazata na alliance na nzambe te. Biso batonzam, to ki ko sangana na bango. Yango Dieu nous a frappé.
Agenouillez-vous. Que l'église se lève. Je demande à Gilles Rabi, je demande à Bishop Francis, je demande à Papa Innocent. Venez, je demande à Papa Claude qui arrive ici. Ces gens ici, ils méritent. Maman Bijou, arrivez. Papa, quelqu'un d'autre. Vous devriez dire quelque chose. Ces gens ici, Dieu doit les garder. Ces gens ici, Dieu doit les protéger. Ils ont pour abri que l'église. L'église devient pour eux un refuge. L'église devient pour eux une sécurité. L'église devient pour eux le mirail de feu tout autour. Puisque que leurs enfants, que leurs femmes, que leur famille, que Dieu protège ces gens. Puisque c'est au travers d'eux, ils ont lutté. Aujourd'hui, le combat est rentré dans tous les entrailles de Congo. Comme on parle de Simon qui manque, on parlera d'eux. On parle de Nelson Mandela, qu'on parle d'eux. On parle de Thomas Sankara, qu'on parle d'eux. On parle de pasteur Martin Luther King, qu'on parle d'eux. Qu'on parle d'Andiran Gandhi, qu'on parle d'eux. Qu'on parle de Tim Tshisekedi, qu'on parle d'eux. Que cette option les saisisse. Prions le Seigneur. Lorsqu'on parle de Coutinho Fernando, qu'on parle d'eux. Père merci, Père merci, Père merci, Père merci, Père merci, Père merci, Père merci. Ils sont protégés, ils sont en sécurité. À partir d'aujourd'hui, la mort s'est éloignée d'eux. À partir d'aujourd'hui, les accidents sont éloignés d'eux. À partir d'aujourd'hui, les poisons sont éloignés d'eux. À partir d'aujourd'hui, l'Église les reconnaît, l'Église les reconnaît, l'Église les accueille. Vous êtes accueillis dans l'Église du monde, dans l'Église du corps du Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Erreur, on reconnaît que c'était une erreur. Bisous Batonzam, il fallait tout faire dimension à Batonzam. Mais on s'était mélangé avec les sans-dieux, les incirconcis. To sangana ki na bato bazata na promesse Nzambete, Nzambe bazata na alliance na Nzambete. Bisous Batonzam, to ki sangana na bango. Yango Dieu nous a frappé. Combattant groupe wanaza jalousie motema mabe ndenge salaki ke totia bato wana sukuma Monte volcan qui envoie bien Keba puisque lelo Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage. Bamboule belé. Kabila Zawana en 2016. Si biso ba combattant, nous avons échoué ou bien nous avons réussi. Échec est total. Monte volcan qui envoie bien Keba. Ba combattant nyonso bazwa en élégance. Il y a qu'on reconnaître que nous avons échoué. Donc yango tant bomoni bo échoué, yango bo sengi président Joseph Kabila pardon. Non, de toutes les façons. Attends, regarde. Ce communiqué adversaire à l'équipe Bakas. Mais quittez ça. Monte volcan qui envoie bien Keba. Biso to seki batu ya ba impoli, ya mafinga. Ba jaloux ba imbécile, ba tout fina bino ba tout fait ba maman na bino. Biso to seki batu ya ba impoli, ya mafinga. Monte volcan qui envoie bien Keba. Kabila, tout fina yo. Kabila. On dit mais sur quoi que ça impoli. Impoli, tout ce qui est impoli.
Bato nous façon qu'on continue qu'utiliser cette impolitesse, basa qu'on communiquer une mauvaise chose à la génération future ya ba congolais. Ce que montazo basa combattant bunda système, renverser système ça ko finga te. Yango ne ton lokolo to finga ki ba bishop basa na nzambe to finga ki to zongi Kabila président to sengi au pardon na mafinga na biso. Monte volcan. Qui yango ya bien. Est-ce que papa vraiment na biso ba congolais, na biso ba africain, mutu soka comme déjà na ba 80 ans. Est-ce que oza sûr mémoire na ezaka kandenge zalaka liboso? Mugabe azana mbola bon. Azo diriger tala kuto ya Algérie. Nana keta letina chaise roulant. François Hollande. Azo diriger Bile boningi na minito. Ozo mo te ba comment former déjà ba losconi mususu na kata Congo. Bozo mo te ba former ba losconi. Ba to ba le ba ko ba président na mboko. Ozo mo na ngote bozo lo bela ngote bo vwandi nye bo tala ka Tshisekedi. Bozo mo te ba former ba losconi na Congo wana. O chapwe ba former ba losconi. Ba to ba le ba ko ba su ba président na mboko. Mais le barabien ba to ba le nani. Lokola chapo na Moïse aza butu abale beba ningo komisa ko ba sous président ozomo te batule trafle ko moleka za solo wanzo kubude alteza likamwa so tozomona tozo vivre ngo ko ba président moi batule baleki la TVT o boy na boy bon ozolinga via zo pouvoir te pourquoi bon to balukana koto yoro lobanina likambo wana vie et si mémoire est comme faible a komi na bambula wana epa na biso ba africain et si alembi yoro lobani omoni soki mutu azana 82 ans soit dirigé eza bien kutu poke eza po mbongo wana net vie mbongo wana aoyiba makena ozo comprendre so omoni na age of soka dirigé aoyibe le côté donc yo siko so babi Tshisekedi ba postuler abima président po bato IDPS balobi yende ka président yoro lobani non bazana ndoto bazana ndoto mais yemo ko tshele Tshisekedi mutu beba alongo na kiri pona ne yo muna tata bu ba yibi election na ye mutu ba Tshisekedi ninga sana mutu pe beba mais bato baso comprendre te basa ko ndi kutungisa ka papa wana ba kutungisa papa mutu e beba Monte volcan. Qui yango ya bien. Po aluka sala po atikela biso terrain malamu bino bato ba politicien ba koya na sima oyo comprendre po bo sala malamu po neto zawana mutu akotia pe ou akotia kimia na Congo sans vie azate o mutu akotia discipline azate donc yo siko so babi Tshisekedi ba postuler abima président po bato IDPS balobi yende ka président yoro lobani non bazana ndoto nazoyebisa bango tala soko za tata IDPS eza kofinga te puisque nga moto na otaki na IDPS eza nakofinga moto te makambo neseleka IDPS na Etienne Tshisekedi bakoki ko rêver lisusu te tala bazala na élégance yake kokendi liboso eza kokoma te Etienne Tshisekedi akenda asala mosala na ye akomi te Monte volcan. Qui yango ya bien. Ok, pour yo, président Joseph Kabila aza congolais to rwandais? Non, ngai na muni makambo kudiscuter makambo ba origine wana eza makambo bino bato boloba ngo yango na tuni yo répondre. Oui, que ça berère. Et vous dites ata mundela ayoka soni. Tango zoko telebiro mundela obike Kabila za rwandais. Mundela zo comprendre que ça veut dire. Abibe comment mutoko za la rwandais pa na bango aya ko comme président ba congolais. C'est-à-dire nous sommes des lâches. Et ça le montu au terme le micro ba yiko zo mwasi na ngaye azu mwasi na ngaye azu mwasi omuni ko za lâche. ba yiko kota na kati ya ndako na ngai tanke ba pasteur ba bimi na mama ya bana nanga tango ngai na yebi information basalaki réunion na Belgique Henri Moké azalaki wana etant que combattant ba vandelinga balobi likambo oyo babe ayebati
ke Tchatumba azozwa mwasi na ye naza kotambola na bango naosala bavideo Tchatumba asima na ngai aza kopoignarde nga na nsima moto azwi mwasi mpo moto azwa mwasi na yo il faut ozala gayard zero bazwi mwasi na yo oza mayele te bazwi mwasi na yo tu l'entretiens pas bien bazwi mwasi na yo asalaki ya yo te puisque tomonaki ntango mwasi oyo azalaki ya abraham akuta alobi ke aza ya ngai te me basimba ye te alors ozomona soki okomokolela bazwi mwasi na nga Tchatumba nakoleka mone wana te eza lokola motu otelemi na micro bayi kozwa mwasi na ngai ye azwi mwasi na ngai ye azwi mwasi omoniki oza nage Moto volcan qui yango ya bien Keba lelo tala nasalaki opération babendi chasse d'eau 7 fois batie bango na mai babendi bango na toilette bakei yango mona opération na kana babungi sikoyo lelo na ye na 3e opération puisque 2e ezalaki mabele fungwami 3e opération nakobenga congolais ya mokili mobimba congolais nyonso aluka mulangi na ndako na ye azoba papier ya mike boye bapapier eyo okomi kombo lokola lelo opération ezali awa ezali kombo nango zoe rwandais tala bana kisasa bakosa bino te bozomona cortège wana ezotambola kanambe moto aza na kati te moto aza na kati kuna zoe bakokosa bino kanambe aza te histoire nezesili omoni ntango tozalaka bacombattant tozalaka lokola bafu papa tambwise micro na moto oso abenga bacombattant 10 bacombattaka kotie bango 10 okomona ke 8 mitu ebebi bacombattant mitu ebeba kende kaka na micro tambwisa kaka soki babi bakombata mitu ebeba moto ya liboso motu ebeba yo bapriere no wana osalaka bato bakamwa ngai mpe motu ebeba Moto volcan qui yango ya bien Keba sikoyo nakomi chance na bimaka avant motu ebeba oh kende na YouTube beta Bishop Elysée okomona kangi elamba ya rouge motu ebeba epeta motu epeta tala journal oyo nakosenga bakotiela ngango na gros plan na nsima comme ça nabanda koexplike bino lisolo ya journal oyo bomoni journal oyo balobi awa bango babenge Joseph Kabila mais biso tobenge Hippolyte Kanambe sell 25% of Congo to the bank, c'est-à-dire ateki zamba oyo ya biso mais bazo pesa 25% ya zamba oyo ateki yango eza à peu près na 500 000 hectares bandeko na ngai et bongo yojibe oya koyebisa biso ke ole to raisonner nano makambo oyo yo ya koyebisa biso ke yo sana besoin beta concert bazoba ya ba maître na yo oyo bozalaka na bango na yebite soki batangaka ba journal oyo ba combattant groupe wana za jalousie motema mabe ndenge salaki ke to tia bato na sukuma Moto volcan qui yango ya bien Keba notre tour pela yemo ko susu amega ko se présenter président bali ko landa yo bokilimo mbote mingi bandeko ezali colonel Kamanzango Kabusoka Mosomongolo Esma Bendeko Nakazanga Nzungu Lumbe Mwete Zumbranda Toto Bodebwe Ayatola Kulumba Mokosanambwa papa tambwise micro na moto sabenga ba combattant 10 ba combattant ka kote bango 10 okomona ke 8 mitu ebebi ba combattant mitu ebeba Moto volcan qui yango ya bien Keba tala
tala bende bokecho na video okotale bonike mutu ekufa commande so mutu ekufa azaka susu bien te mutu ekufa kende kotu na mwasi na yende mutu akoyebisa yo c'est qu'elle vit mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que mon mutu moko tatango bi bakufa tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko est-ce que vous avez normal mito e batu yo se ekufa ibeba batu mito epola ekufa ba jaloux ba imbécile ba tufi na bino ba tufi ba mama na bino tala bende bokecho na video okotale bonike mutu ekufa commande so mutu ekufa azaka susu bien te mutu ekufa kende kotu na mwasi na yende mutu akoyebisa yo c'est qu'elle vit mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que mon mutu moko tatango bi bakufa tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko est-ce que vous avez ça normal mito e batu yo se ekufa ibeba batu mito epola ekufa. ba mama ya catholique bobi mama bele libanda tokotala ngote pozala kaka bitumba to respectera bino mama nzamba kolimbisa kende na YouTube beta Bishop Elise okomona kange lamba ya rouge mutu baby peta mutu peta Moto volcan oyoki yango ya bien keba yango basibisi ngai 3 millions d'euros oyo akozwela ngai ari du police kanambe abengi la telefone ya boketu premier aye topesi ye tolingi d'ici 3 jours 2 jours ari du police kanambe azala arrêté papa tambwise micro na moto so benga ba combattant 10 ba combattant ka kote bango 10 okomona ke 8 mito baby ba combattant mito beba bende bokecho na video okotale bonike mutu ekufa commande so mutu ekufa azaka susu bien te mutu ekufa kende kotu na mwasi na yende mutu akoyebisa yo c'est qu'elle vit mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que mon mutu moko tatango bi bakufa tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko est-ce que vous avez ça normal mito e batu yo se ekufa ibeba batu mito epola ekufa ba jaloux ba imbécile ba tufi na bino ba tufi ba mama na bino. Merci pour la question. Omoni stratégie ezali nini, stratégie ezali moko et là on se bandara na ebandeli. Sikoyo toza on a problème ya ko sécuriser ba territoire oyo tosi déjà to conquérir yango lokola ba dongo ba libenge ba imese puis tozo kena ba ville wana mususu mike il faut ko sécuriser place wana parce que yebi renfort moko essayer eza déjà sikoyo na kati ya gemena baza ko attaquer sikoyo ba position ya ba troupe patriote. Alors yango baza ko repousser bango pona ko avancer mais ezali eloko moko oyo tozali trop sûr parce que équipement oyo tozo ki a 25 000 tonnes il y a armement na ba munitions à partir ya libenge pembeni ya mesewana donc ezali équipement moko eko permettre penza ya ko percer tiko kangana no gemena wana parce que ezali place moko stratégique avant il y a ko progresser na bandaka parce que il y a des troupes et des militaires ba biloko mususu ezali stationné à partir ya mbandaka. On monitant tozalaka ba combattant tozalaka lokola ba fou puisque lelo nazo ebisa yo tambwise micro na moto nyonso azalaki combattant sir di combattant bazalaki do ba kombe kufa kombe izalaka sute moto volcan oyoki yango ya bien keba monitant tozalaka ba combattant tozalaka lokola ba fou puisque lelo nazo ebisa yo tambwise micro na moto nyonso azalaki combattant sir di combattant bazalaki do ba kombe kufa kombe izalaka sute mutu na mutu abenda na puisque mutu nyonso aza combattant na poto akoma na candidat na ye to akoma na mutu oyo aye ya PPRD oni ba combattant nyonso bazalaka nyonso nazo biso combattant nyonso ezala Belgique France Angleterre partout combattant nyonso akomi na mutu ne eza soki mutu azo kolunga kozwa avion abengi groupe ba combattant na ye batie poids
combattant tozalaka combattant combat awanda esila nango soki komi ke mwana na mwana bendana moto akomi kotala 2016 eleko nini ekoleka moto akomi kotala age na ye naza susu omoni combien bacombattant bafete ba 50 ans bakomi trop alors bazotala susu te ke to makambo oyo tokontinue nango mpo 2016 eleka tokoma na 2021 bato bakotala bagarage bakoma bakoboyi fatigué tosacrifie temps na biso et puis tosacrifie baage oyo lelo ozomona lelo ndenge tokomi mikolo na kati ya combat mon frère et puis elekaka bongo Monte volcan, qui en goya bien. Keba. Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Commandé so mutu ekufa. Azaka susu bien te mutu ekufa. Kende kotu na mwasi na yende mutu akoyebisa yo, c'est qu'elle vit. Mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que mon mutu moko tatango bi bakufa? Tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko. Est-ce que c'est normal? Mito e batu yo so ekufa ibeba batu mito e pola ekufa. Cible nanga ezali ba oyo baza ko accompagner Rwandais Tucho Ari du Polite Kanambe miso mavondo elongi ngomba oka ngomba ya Kimaranjaro. Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Monte volcan, qui en goya bien. Keba. Toloba awe ezali problème ya soi-disant corsitation. Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Bakor ya Addis Abeba o basengaki bakor cadre ya Addis Abeba tolinga bakena na dialogue pour na dialogue wana balinga basala peuple congolais ekobima gouvernement ya union nationale ekobima idée ya imbécile wana mwana Christophe Kanambe o elongi ngomba miso tonda nelongi miso mavondo Ari du Polite Kanambe. Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Commandé so mutu ekufa. Azaka susu bien te mutu ekufa. Kende kotu na mwasi na yende mutu akoyebisa yo, c'est qu'elle vit. Mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que mon mutu moko tatango bi bakufa? Tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko. Est-ce que c'est normal? Mito e batu yo so ekufa ibeba batu mito e pola ekufa. Mwanasemi zoba moko be mwanasemi zoba elongi mabe okankake. Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Commandé so mutu ekufa. Azaka susu bien te mutu ekufa. Kende kotu na mwasi na yende mutu akoyebisa yo, c'est qu'elle vit. Mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que mon mutu moko tatango bi bakufa? Tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko. Est-ce que c'est normal? Mito e batu yo so ekufa ibeba batu mito e pola ekufa. Monitant tozalaka ba combattant. Tozalaka lokola ba fou. Puisque lelo nazo ebisa yo, tamwise micro na moto nyonso azalaki combattant. Sir di combattant. Bazalaki do ba kombe kufa. Kombe izalaka sute. Mutu abenda na puisque mutu nyonso aza combattant na poto, akoma na candidat na ye, to akoma na mutu oyo ya PPRD. On ba combattant nyonso bazalaka. Nyonso nazo ebisa combattant nyonso za la Belgique, France, Angleterre partout, combattant nyonso akomi na mutu ne. Et ça, ce qui monte à avion, avec un groupe de combattants, batie poids. Combattant, tout ça, combattant, combat. Awanda ici là nango. Ce qui est comme que moi na moi na bendana, mon tokomo kotala 2016 le konini koleka, mon tokomo kotala âge na ye, na za susu, omoni combien ba combattant ba fêter ba 50 ans. Ba komi trop. Alors ba zota na susu teke, to makambo to continue nango pour 2016 eleka, to koma na 2021. Bato bakota na bagarage, bakoma bakoboyi fatigué. To sacrifier temps na biso et puis to sacrifier ba age yo lelo. Ozomona lelo ne to koli, to komi mikolo na kati ya combat mon frère. Et puis les gars bongo. Monte volcan, qui en goya bien. Keba. Bandeko babolingo sikoyo tokolakisa bino
révélation monene oyo bakombata mingi bazali koignore me bazali koyeba te ke ezali ve na bango basalaki liboso ya nzambe pe nyonso ekomi kokokisama me bazali na kati na ignorance. Bandeko ebongi malamu boyeba yango nyonso oyo biso bato ya mokili tosengaka to tolobaka nzambe aceptaka yango soki likambo oyo osengi ozali penza na kati na motema to ometre yango a cœur na eloko oyo ozali kosenga. Bandeko oyebi bakombata tango basalaka loyembo ya combattant jusqu'à la mort basalaka erreur ebongaka malamu nzembo na bango ekende combattant jusqu'à la victoire, combattant jusqu'à la victoire, combattant jusqu'à la victoire. Je serai combattant jusqu'à la victoire. Mais bango baye koyemba. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Nzambe pe akomi kokokisa ba vena bango. Ba jeune combattant bakomi kokufa lokola mayebo. Mais tozali kokamwa ndenge nini bango moko bakomprenaki te ezalaki demande na bango to ve na bango basalaki liboso ya nzambe. Nzambe pe akomi kozwa milimo ya bakombata misusu mais baza ko comprendre te ezalaki nde bosenga na bino bosenga te combattant jusqu'à la mort et non combattant jusqu'à la victoire. Bandeko bolanda extrait oyo boko comprendre eloko nini oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 tolingi kolobela bino wana nde boko fungwama mwa makanisi na oyo tozali kocha. Papa Botamba tiela biso ba image s'il vous plaît. Radio Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto Volcan oyo kiyango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel. Avez raison aïe. Yango ya bien Keba jusqu'à la mort combattant jusqu'à la mort combattant jusqu'à la mort nous serons combattants jusqu'à la mort jusqu'à la mort combattant jusqu'à la mort combattant jusqu'à la mort nous serons combattants jusqu'à la mort jusqu'à la mort combattant jusqu'à la mort combattant jusqu'à
serons combattants jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Combattants jusqu'à la mort. Combattants jusqu'à la mort. Nous serons combattants jusqu'à la mort. Africains, Africains jusqu'à la mort. Africains jusqu'à la mort. Africains jusqu'à la mort. Nous serons africains jusqu'à la mort. Résistants jusqu'à la mort. Résistants jusqu'à la mort. Résistants jusqu'à la mort. Nous serons résistants jusqu'à la mort. Monte un volcan. Qui en goya bien. Keba. Bosengaki pardon eza oliaki mbongo. Non non, moni biso pelisa ngape na senga pardon. Na senga pardon parce que na zango tu nzambe. Le pardon c'est Dieu. Mais tant ozaka kofinga kolobo ebaka te kozaka moto na nzambe. Yango wana erreur, on reconnaît que c'était une erreur. Biso batonzambe fallait tout kana dimension ya batonzambe. Mais on s'était mélangé avec les sans-dieu, les incirconcis. To sangana ki na bato bazata na promesse nzambe te, nzambe bazata na alliance na nzambe te. Biso batonzambe to ki ko sangana na bango. Yango so Dieu nous a frappé. Que l'église se lève. Je demande à Jules Rabi, je demande à Bishop Francis, je demande à Papa Innocent. Venez, je demande à Papa Claude qui arrive ici. Ces gens ici, ils méritent. Maman Bijou, arrivez. Papa, quelqu'un vous devriez dire quelque chose. Ces gens ici, Dieu doit les garder. Ces gens ici, Dieu doit les protéger. Ils ont pour abri que l'église devient pour eux un refuge. L'église devient pour eux une sécurité. L'église devient pour eux le mirail de feu tout autour. Puisque que leurs enfants, que leurs femmes, que leurs familles, que Dieu protège ces gens. Puisque c'est au travers d'eux, ils ont lutté. Aujourd'hui, le combat est rentré dans tous les entrailles de Congo. Comme on parle de Simon qui manque, on parlera d'eux. On parle de Nelson Mandela, qu'on parle d'eux. On parle de Thomas Sankara, qu'on parle d'eux. On parle de pasteur Martin Luther King, qu'on parle d'eux. Qu'on parle d'Andiran Gandhi, qu'on parle d'eux. Qu'on parle de Tim Tshisekedi, qu'on parle d'eux. Que cette option les saisisse. Prions le Seigneur. Lorsqu'on parle de Coutinho Fernando, qu'on parle d'eux. Père merci, Père merci, Père merci, Père merci, Père merci, Père merci, Père merci. Ils sont protégés, ils sont en sécurité. À partir d'aujourd'hui, la mort s'est éloignée d'eux. À partir d'aujourd'hui, les accidents sont éloignés d'eux. À partir d'aujourd'hui, les poisons sont éloignés d'eux. À partir d'aujourd'hui, l'Église les reconnaît, l'Église les reconnaît, l'Église les accueille. Vous êtes accueillis dans l'Église du monde, dans l'Église du Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Erreur, on reconnaît que c'était une erreur. Biso batonzambe fallait tout kana dimension ya batonzambe. Mais on s'était mélangé avec les sans-dieu, les incirconcis. To sangana ki na bato bazata na promesse nzambe te, nzambe bazata na alliance na nzambe te. Biso batonzambe to ki ko sangana na bango. Yango so Dieu nous a frappé. Monte un volcan. Qui en goya bien. Keba. toyebi kaka Kagame na Museveni na Burundi mutu batake Congo. En bref, na Burundi mutu batake Congo. En bref, na Burundi mutu batake Congo. En bref.
Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Commandé so mutu ekufa. Azaka so bien te mutu ekufa. Kende ko tout de moi si na yende mutu akoyebisa yo, c'est qu'elle vit. Mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que moni mutu moko tatango bi akufa? Tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko. Est-ce que vous c'est normal? Mito e batio so ekufa e beba batu mito e pola ekufa. Tozwa chance babelge basala histoire ya basali ya nzambe obalekana kata Congo mais le msusu tunga tokota na babuzobo te. En bref tunga tokota na babuzobo te. En bref tunga tokota na babuzobo te. En bref vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Commandé so mutu ekufa. Azaka so bien te mutu ekufa. Kende ko tout de moi si na yende mutu akoyebisa yo, c'est qu'elle vit. Mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que moni mutu moko tatango bi akufa? Tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko. Est-ce que vous c'est normal? Mito e batio so ekufa e beba batu mito e pola ekufa. Ba jaloux ba imbécile. Ba tufi na bino ba tufi ba mama na bino. Mwana nsemi. Zoba moko be mwana nsemi zoba elongi mabe okankake. Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Commandé so mutu ekufa. Azaka so bien te mutu ekufa. Kende ko tout de moi si na yende mutu akoyebisa yo, c'est qu'elle vit. Mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que moni mutu moko tatango bi akufa? Tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko. Est-ce que vous c'est normal? Mito e batio so ekufa e beba batu mito e pola ekufa. Mota volcan. Qui en goya bien. Keba. Na Congolais ba politicien bazate. Baza ba traite. Baza ba compare ba tufi na bino. Boa ba zoba. Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Commandé so mutu ekufa. Azaka so bien te mutu ekufa. Kende ko tout de moi si na yende mutu akoyebisa yo, c'est qu'elle vit. Mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que moni mutu moko tatango bi akufa? Tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko. Est-ce que vous c'est normal? Mito e batio so ekufa e beba batu mito e pola ekufa. Mota volcan. Qui en goya bien. Keba. Bino bakimbangise. Soki bozozwa Rwanda wana kaza Congolais. Lobi boko paye yango robaki papa Diangenda robaki na kotombola mir ya saote kotika na mokuse pobo luka nani boko sote. Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Commandé so mutu ekufa. Azaka so bien te mutu ekufa. Kende ko tout de moi si na yende mutu akoyebisa yo, c'est qu'elle vit. Mito batoko pétard. Est-ce que c'est normal que moni mutu moko tatango bi akufa? Tu fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko. Est-ce que vous c'est normal? Mito e batio so ekufa e beba batu mito e pola ekufa. Mota volcan. Qui en goya bien. Keba. Kanambe tufi ya mama na yo Marceline. Janet Kanambe tufi be ya mama na yo. Leta sali kosela Poso mayele Lebo sali samboka o Leta sali kosela Poso mayele Lebo sali samboka o Doris Mokonzi nana ngo mokonzi peuple bozo sakana kana biso bozo sakana na biso bozo fumula biso o eza makama 1900 o eza tanga gouvernement ya Lumbumba na Kasavubu te na Bachombe te o eza tanga Mobutu te o eza tanga ya Muzero Laurent Désiré Kabila te o ezali 21e siècle tango peuple. Vende bokecho na vidéo. Okotale bonike mutu ekufa. Commandé so mutu ekufa. Azaka so bien te mutu ekufa. Kende ko tout de moi si na yende mutu akoyebisa yo, c'est qu'elle vit. Mito batoko pétard.
Est-ce que c'est normal que mon mutu moko tatango bi ko tout fia mama na yo mama na yo mama na azana bana azana bakoko. Est-ce que vous c'est normal? Mito e batu so ikufa e beba batu mito e pola e kufa. Moto volcan qui a moyen bien Keba lelo petit wana muta kosa binote on a yebisi bino yali information eza rumeur te na memeli bino information digne de foi Hippolyte Kanambe aza na liboma po yo moko tala nini internet wana baboma Kabila combien de fois papa c'est un numéro ya Kabila na hôpital na Allemagne balobi aza na Allemagne bochaki tembe effectivement c'est là en Allemagne bakimisi siko azali na Kigali bato wana kaka o bazali kokosa wana bakontinue kaka na kokosa bapriere na ngai ya langue ebelisi liboma omoni ntango tozalaka bacombattant tozalaka lokola bafu babatambwisa micro na moto nyonso abenga bacombattant 10 bacombattant kaka kotie bango 10 okomona ke 8 mitu ebebi bacombattant mitu ebeba kende kaka na micro tambwisa kaka soki babi bacombattant mitu ebeba moto ya liboso motu ebeba yo bapriere no wana osalaka ngai mpe motu ebeba Moto volcan qui a moyen bien Keba ba mama ya catholique bobi mama belle libanda tokotala ngote pour dans la kata bitumba to respectera bino mama nzamba ko limbisa omoni mosi congolaise azalo kwa lipa moto basela ngaka lelo yo kelengi na 18 ans nazalaki na copine na tuchi elengi te na regreta malini lokola obi okozwa congolaise akufi lelo obimi na yeza lisumu moko kelengi koleka tuchi aza vivante omoni ntango tozalaka bacombattant tozalaka lokola bafu kende na YouTube beta Bishop Elysée okomona kangi elamba ya rouge mutu ebebe mutu epeta puisque lelo nazoyebisa yo tambwise micro na moto nyonso azalaki combattant sir di combattant bazalaki do bakomba ekufa komba ezalaka su te mutu na moto abenda Moto volcan qui a moyen bien Keba Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage te bamboule belé Kabila aza wana ti na 2016 sikoyo biso ba combattant nous avons échoué ou bien nous avons réussi échec est total ba combattant nyonso bazana na élégance ya ko reconnaître que nous avons échoué donc yango tant bomoni bo échoué yango bo sengi président Joseph Kabila pardon non de toutes les façons attends la guerre ce communique adversaire à l'équipe Makas mais quittez ça puisque ba résistant bazalaki awa basiki kofinga Hitler te mais biso toseki bato ya baimpoli ya mafinga Kabila tufina yo Kabila ondimi sikoyo kozalaki impoli toseki baimpoli bato nyonso baza kocontinue koutiliser cette impolitesse baza communiquer une mauvaise chose à la génération future ya bacongolais soki moto azolo baza combattant bunda système renverser système eza kofinga te yango nde ntongo lokola tofingaki bishop basala nzambe tofingaki tozongi Kabila président tosengi yo pardon na mafinga na biso Moto volcan qui a moyen bien Keba Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui a moyen bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka
na bengi ka Zoumel 1000 pour radio wana non. En tout cas, félicitations. Yo koloba nini pour na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bonise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko yoyo, Luzolo yoyo. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Jean-René Kolo, Mambalantu. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Djaba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Beka Bangobigoko, Ko, Sami Sasseur, Nono Makandila, Fier, Jean-René, Zolane, Tuzolane, 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 Tuzolane Bayaya, Tuzolane, Tuzolane Bayaya, Tuzolane Aye. Soba de Soba, Soutiat, Tuzolane, 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 Tuzolane Bayaya, Tuzolane, Tuzolane Bayaya, Tuzolane Aye. Viva, viva, viva! Viva, viva, Prestapa Cheli, viva! Viva, viva, Femabeya, viva! Viva, viva, Serge Moussasa, viva! Viva, Maître Wicholo Beya, viva! Voilà! Kitanase! Kita! Shawi Lindinga, viva! Comme. Kita! Kadimu Penda, viva! Ibal de Kété. Kita, Dafucha Pene, viva! Roger Iso. Kita, Panama ya Tambwe, viva! Voilà! Faustin Paka, Big Master! Yateo Blaise Sasa, Aliansi Mokomba Koba. De Gaulle Moulumba. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Horizon Massamba. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Aliansi Mokomba Koba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka, Hilaire Mabelonga, Osaka. Hubert Betamona, Kati Betamona. Atele Makina Poe. Ure Katani. Atele Makina Poe. Yashosa Ramonie. Atele Makina Poe. Ure Katani.
émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.